Merci beaucoup, bande de Konabi qui vous a ébellé la cadre de l'émission par excellence. C'est tous les Kanambonda, puisqu'il y a des alliés. Émission eux-mêmes, la réalité partout dans la ville, province à Kinshasa, la République démocratique du Congo, et pourquoi pas même dans Ngamba, Brazzaville, partout dans Mokili Mobimba. Émission on a le bac, émission où est-ce que ça a bino bandeko. Et ça a conduit la population. Et c'est émission où est-ce peuplé. Et c'est émission où est dénoncé ka. Mais ils ont ça makata mboka surtout ya mabe. Pe et fait ça ba ça misala ba malamu. Na mukalelo ngai na bino to kusula mingi na likambo o etali kin bo petonga le bac yango les a basé na quatre émission au puisque Kinshasa o soke bongité to tika ko bila Kinshasa te. Ce qui peut e bongi to tika jamais ko ça ko pesa ba konzi ba félicitations. To le baga po to ngara ba konzi ba yeba nini o population ya bana kin bazoko lela. O nini ba kino bazo luka po le ki tsama ngala le peto. To le baga po na nini po population pe e ko zo mayele ya ko eba nini se biso population to sala po eteki ça o engenga e ko mapoto moyindo ndenge zakala tango akala. To so la pe mingi mina likambo oyo etali dossier na régie des eaux. Dossier wana to ebité est-ce que ba mon e bon na kala miso ba construire mon na kate to so la yango. Pour se faire mina likambo o etali droit ya peuple a droit à éducation a droit à santé a droit à ndenge ego sera toujours que peuple a vraiment na positionnement moi bien la kati ya mboka pe na mabeli ya kolobaki iyo na ça vraiment héritier ya Congo est-ce que peuple on a bénéficié quand on bénéficié quand on te to so la kati émission oyo to so pe mina likambo ba conflit coutumier ya ba so luka ko so mabele pa ba konzi ndenge ya makasi to pe ya ba so maki bisika pa kati na mabele pa ba konzi mais ba so se retrouver te ba droit na bango. On te soulève dans mon mboka embo marque l'équipe azali na kipoko 1 to soulwana ye pour kunande sika o to soki makalisi mingi ya ma o Italie par rapport à besoin donné bo benga biso pour la situation ya kozwa esika na kati ya ville province ya Kinshasa to soulape mingi mina likambo hôtel ba flamber des prix ndenge le ba prix ya biloko zoko mataba d'arrêt alimentaire o te bi que gouvernement ba wario c'est la carte terrain mais ni ne ça ki le oyo kaka le au peuple il a toujours ça là to soulape mingi mi to ressources ya likambo o Italie championnat bo moko ya fondation bomoko ya mwana mboka Frank Mbo Zola Meso a organisé la commune en Sele et banda ki pe silaki et le kaki kitoko pe na lengi to beta le sopo mona ba image dango ndenge nini et le kalaki. Merci beaucoup. Kin bopeto philosophie, vision, idéologie ya mwana mboka Chatini Ngobila Mbaka. Ngala mi to be ko sa analyse. Est-ce réellement mais c'est de salema, to c'est de salamate. Mais personnellement ngala kolobake oui, c'est normal de condamner toujours ba konzi puisque bangonde bazali d'abord ba leader. Bangonde fois ça ba exemplaire. Qui ça le les soutenir les alakate. Malgré que ça sur des ans de mon mboka chachingo bazolo ba de to ka lobake des ans d'abord à ça le pouvoir mais ils a encore peu pour tout le monde ba visibilité beaucoup plus ya oyazo kana ko sala. Oui, tu retires toujours temps ça musala na yo. Mais ce qui est possible d'abord il faut d'abord na des ans. Est-ce que misère au monana? Est-ce que la population paye? Tout ça vraiment qu'on contribue dans la force et l'énergie pour que les missions de monde foule partout dans la ville province à Kinshasa. Foule voilà banal ba chakango ezali yonangai. Tokolia bakasa tokomela ba jus na ba plastique to boka ngo partout ça pour autant kotala ba place oyo ezali précise pour nini to cha bosoto wana. To zabe bosoto na to tiko bene siko esege to cha bosoto la mais okomona pe etondi na yango ba to ko longola ngo bazala kate ba beaucoup mestre mingi ba kona ba démissionnaire to éviter pourquoi nani oyo azako zanga la kati ya idéologie kilibo poto ke d'avant mwana mboka Chatini Ngobila Mbaka tout le monde benda ka toujours maye kanisili pa na bino puisque vous allez mokonzi nous avons besoin vraiment implication na yo ezala partout dans la ville province à Kinshasa benda ba beaucoup mestre toujours la kati idéologie na yo. Oui, certainement c'est ma bombe ça misa malamu na bomba raté. Basali. Na ba lokwa mwana mboka chaque pia na muzi sala musani kitoko. Na si mwana mboka Jano Kano la Rose. Au sala musala na e. Na kila mwa mukila monga fula mwana mboka chapeau mopanga.
Aussi la commune la monga fula, aussi commune la maluku. Et c'est pas commune moko ezali moko de bandit pe moko na sukaya, vu professeur Kinshasa. Et c'est pas commune moko ezali na ba conflit coutumier belé. Mais bah beaucoup mais c'est on a bundaka vraiment avec beaucoup d'énergie pour commune na bango ezo climat moko apaisé. Mais la kati a aussi le ba commune ko la ba limité, ba lemba, ba ngaba, ba makala. Et c'est pas commune au ba beaucoup mais c'est vraiment c'est ba travailler en commun accord beaucoup plus aussi avec ba chef de quartier, ba chef de riz. Pour le luka que qu'il peut te monana mais qu'il peut te zo monana té bon soto et ton la kitsa ça to banga le auto bientôt là la période en boula surtout ça ka boy mona boka chez ngobila kitsa ça ekozinda population ko ganga per le baké ba konzi botela so likambo ba bon moment yango yo ko tala ba caniveau ezali kata ba bala so ba boulevard ba bala minene ko kiri yango déjà ba ngongo puisque ba mvula ezo ko annoncer ndinga mabe est-ce que c'est ça ko salema ba embouteillage c'est aussi la télé la ville professeur Kinshasa notamment d'abord aux même dans Zela il y a boulevard Lumumba je sais pas soit tronçonné habitat beti au coma dans le niveau il y a des bonhommes mais chaque jour embouteillage l'équipe c'est de façon moko impossible banane basaka la base embouteillage wana est-ce que c'est pas policier est-ce que c'est pas transporteur ou bien ça banani. Et il arrive même que Roman que l'autorité en Mboka a un sens inverse même là sur des moutons. Il même pas qu'on respecte le code de la route. Bah qu'on dit monsieur sur Roman. Alors mon conseil de respecter le code de la route est-ce qu'il y a ça mon conseil de confiance? Est-ce qu'il y a qu'on respecte vraiment beaucoup le conseil en Mboka? Conscience c'est ça rappelle biso mon congolais pe ba kinois en particulier. Toye ba ko tambwisa mana ndenge sengeli. Tu vas qu'est-ce que ça lui foulou c'est que boka bosoto yango yo pe bosoto tondi ba konziboza toujours prêt aux aguerres ko ngolaka bosoto wana toye bakake o ezali zela balabala to makadam zo tambwisama malgré ba embouteillage tika na salekene malembe na créer ba bande bisu souté o imaginaire qui ko ça c'est inverse pour créer ba accident bisu soki biso moko bakonzi population ba ko toujours yo ba sikana te et ko zala pasi poto ko convaincre makambo etali lelo oyo ba embouteillage kata balabala embouteillage le qui a trop de façon impossible d'où na ko senga vraiment la bakonzi basa d'abord exemplaire oyebi ko zali soda ozali policier mokonzi ozali peut-être ou bien ministre tous les députés en tout cas banda ko respecter code de la route banda ko yeba ke tant que c'est embouteillage tambisa na ndenge sengeli que permettre que mes populations ko banga ba que voilà kutu tala kutu mon général yi wana zo tambisa ma a devait embouteillage té a zo respecter ordre ndemi to ko kende bon ngai siko pour peuple oyo tikana la ndai ko mona pe respect et ko kota ce qui est mon konzi okobi ko zo ba sens inverse pour ko weli ça ba vitesse mo zo quelque part en tout cas ozo ko bébé population ta zo ko mona yo a ko copier comportement wana likambo tali bo soto aux députés, voter comme le député population. Rendement na nini oyo kalongo vise vina peuple pour sensibiliser bango le obaye baké bon sotonner ce que va ça les séries cliquer bon sauter zala. Rendement ni nos allons vis-à-vis il y a peuple oh là ça peuple que voilà bon voter quand mais bon tant côté que dans le parlement ba loi la voter pour la voter chez nous yango peu ko so nga so la kabido la que bon vivre na boy faut mi tout naka on te préparer 2023 pas voter mais dans 2018 à 2023 nini ya malongo yo sali. Sont des députés à peuple, c'est là pour l'avantage de Batinda Kyo. Voter la loi et porter un peu c'est pas la bango. Pe zala mutu a sensibiliser sur sensibiliser population, ba ko komona vraiment que yo osa exemplaire na esika wana. Dossier est signal na régie des eaux. Et comme on a le normal, ko bana bino ba konzi, okuta chaque mokonzi, ne pas on a un générateur na to groupe électrogène na munene. Donc courant ce katani ya mamo epeli. Donc ça on a tenté ya ko luka ko se plaindre pour souci à peuple. Kozanga courant pe kozanga mai et comme normal la vie à Kinshasa. La carte ya Congo mobimba. Ba bidon va verser partout. Tout ça me balaminer les alliés. Tout ça ba barrage ya miner les alliés. Ba pays étranger ba courant bi pa na biso. Mais pourquoi pas koluka que régir des autres ponaka autres des alliés ya bosomi ya mboka. Akwa ko rendre ba bon service partout peuple alliés. Maekota. C'est pas manque à gagner. Pourquoi pas courant oya biso oyo ko za courant moko stable que mon amboko ko somba soso ko somba Thompson a s'appelle moi frigo neto ko jeter na e a bon provision au palais
bakonzi en tout cas vous associer à la population sinel to peut régir les autres ba démissionnaire musala malongo ezali te mais partout là Kinshasa ezali pasi courant qu'on n'en parle même pas et comment on le normal bon ça il s'est mis courant à la kate mais soit bien courant et comment oka femme de nuit to mari de nuit mai ba biso à la bouquet la mai na 2h du matin mais sécurité pas bah ça exposer la danger wana liboso ya miso ya mino pe ba député ba konzi bozo komona bozo a tenté ko réclamer au niveau du parlement bo voter ba loi mo ko permettre que peuple a bénéficié réellement ba droit wana pourquoi pas devoir na mino ba konzi et ko commence ba liboso ya peuple carte ya soso to ba ki le aux $10 jusqu'à tout ça ko zela bana ba ça ko bloquer yango ni ne ko zanga lelo au population amona bisengo au chef de l'état la kaki bango to sunga ba konziko to sunga gouvernement so bien vous allez opérateur économique sunga gouvernement to sunga population mobimba ya Congo vraiment ba poser beto sur la likambo sikana bilo ko matana ba marché ba